Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Je vois que vous avez aussi eu la même réflexion que moi. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie, nous devons commencer par prêcher par l'exemple, donc, et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons... Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse oyo et bundi bitumba oyo sans koya na butu kozambongo epananga. A tali à l'objet que c'est dit de peste. Toujours dans le cadre de encourager une empreinte positive. La fois passée, Olive Lembe Kabila na Moïse Katumbi na pouvoir passé, batiaki ba empreinte na bango na makambo oyo ya social. Bazé belé ba Constantin Bengele na FPI depuis Constantin Bengele bimane FPI boyoka lisuko mo msusu. Batika ba empreinte eza solo. Bazé belé ba madame ya INSS wana, la dame là de l'INSS, batika ba empreinte. Marie-Ange Lukiana na ministère ya batika ba empreinte bazé belé mais jour tangela ibino na numi balé. Mais na yeko kamata lelo na pouvoir afati. Kombo kaka moko ngana fuye na taina batunyo facha noma. Na moni kombo moko Gilles Alingeti. Gilles Alingeti, inspecteur général et chef de service à IGF. Tatawana a mérité mieux. Nabana koko na ba kokololo. Bakotanga kakombo histoire à Gilles Alingeti, un monsieur de 7 milliards, l'homme de 7 milliards surtout komba na kobenge bongo. Oyo na 7 milliards facha éviter au récupérer un contrat mal signé pour pouvoir à 18. Oyo na ngolo bi fachi mbongo ya mboka yango. Tata wana azali a félicité. Mbongo wana soka lingaki alingazu wango vine linge bonga ba famille linge bonga afane nenye me alingi mboka na niveau wana. Azoko dévoiler ba miyibi sans que alia corruption miyibi wana. Ti ba miyibi ba bango salema kitaba salema be, cela veut dire il est honnête. Bravo Gilles Alingeti, même le Congo écrira un livre pour Nayo. Surtout ça, Gilles Alingeti est belé, nous avons à Kosunga Congo. Naye kolobela sous maman sous. Moko na pouvoir bâti. Madame Excellence Eve Bazaïba. Cette dame a redoré l'image du Congo au niveau international na côté réchauffement climatique. Accueilli ça, Congo, le pays solution. Na ba COP combien 26, 27, 28. Eve Bazaïba teki Congo positivement. Cette dame, elle est à féliciter. Bravo, Madame Eve Bazaïba. Malgré que, les Congolais, est-ce que vous voyez que ceux qui sont dans la salité de la Congo, faut te zalakande à Madame Eve Bazaïba. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres, il y a assainissement. Tu mets la caille de projet qui toko. Il y a créé agence nationale d'assainissement. À Boya na ebiso kakapoto za IDPS. Netinga ya Boya nga propre. Mutu initiatrice à projet na baye koti créé na ministère. A Boya kana mutema moto ebite ba raison na ye. Mais malgré ça, ngai na kumisi lelo. Parce que ceux qui agence nationale d'assainissement zo sala musala te na Congo, Eve Bazaïba. Ceux qui lelo ba salité toni na Congo zo zo solution te au moment toza ba expert. C'est la ministre de l'environnement. Mais au moins sur le plan international, cette dame a élevé l'honneur de la guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qui soient.
ils le font par la guerre et ils peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'ils continuent à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Ndeko Nathan, Maman Tania, bino vous allez journaliste. Botika kotiaka micro papa mokonzi ekolo ndeko Félix Tshisekedi. Muke bopesi micro. Muke bopengi aloba. Muke papa mokonzi loba Christian Lusakwene. Azali très responsable de makambo azu micro apetele mokonzi loba. Auti kobela. Le président aza malade. Quelqu'un qui est convalescent, aza kobela bino loba papa mokonzi loba. Continue micro koloba tala makambo tala mokoza ko bimisa koloba la monoko azako bela tata mokoze malade. Vous les journalistes, arrêtez un peu de poser des questions au président de la République. Vous continuez la question pamba tala makambo koloba tala mokoza lobi que Kabila azako sala pour la bonne insurrection na zuma dictionnaire tala insurrection la kisinini na ko zomba bayeka insurrection la kiboy soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Et l'action de s'insurger, de se révolter contre le pouvoir établi pour le renverser de Wana Kabila. Insurrection et l'action est un soulèvement armé ou une révolte contre le pouvoir en place. Donc, contre le pouvoir en place. Tala, tata mokozo tu neko bela bino ba journaliste bozu bo pesier micro loba. Tala abi Kabila dans sa makamoso sur asa insurrection. Donc, le président n'est pas asa na état normal était. Aouti kobela botika bino ba journaliste Christian Lusakwene tata mokonzi loba boy tout ça tala na bengi ba te nani Moïse Katumbi. Abi zali presque kofinga. Abi zali instable, azali mutu na personnalité tout ça. Botika kakopesa tata mokonzi micro. Chargé à communication, veillez na yango. Tata mokonzi la tanso lo bakalo bakaka bete. Tala makambo ko bimisa yango police moto. Ya oto ko senga na ye. Chose ba élément à la kisabiso esika Kabila créa AFC. A démontré biso à la kisabiso to mona yango que Kabila ndazali sima nango soki bongo pesa le kuta acharnement ya pamba. Ezalaki le Kagame, le Kagame comme Kabila, et le Kabila leo comme ngai comme yo comme botonyoso, batozaga mabeka yuruza malamu. Botika ko pesa tata mokonzi micro, na ko senga bino pardon, bo pesa sur micro, botika no a se rétablir, a ba ko za malamu. Na yebi bino awa. Que le Congo est malade, bon diminga ité. Le Congo est malade dans le secteur de belé. Politique malade, social malade, sécurité malade, makambo so malade, botika na ino tamo koza pema, botama kamusula sima. Mais Kabila, yende Kabila, atika ki bokonzi pa ndeko Félix Tshisekedi. Basala ki remise de prise bako bibale. Kabila zalaka jour la prestation à serment, yandeko Félix Tshisekedi. Kabila zo mona wana, makambo a organisé qui peut faire ça les ndeko Félix Tshisekedi, ndeko Félix Tshisekedi mo ga yebiango. Donc Kabila zo moto lo kumu. Kabila vota à sa constitution, promulguer constitution. Kabila ndima 1+4. Kabila salisa de l'élection mboka oyo. Kabila vota ba loi ya mboka oyo za ko petisa mota ke négocier la rébellion. Kabila comme ça mboka oyo ne komi boy. Donc le peu qu'on peut avoir de président Félix Tshisekedi sur le respect à l'endroit de son frère Kabila. Il lui doit du respect. Yango to dit ato saya ta moke et goza malamu. Biso peut perdre to se Félix makambo lobaki to kanisi ete akobongisa ko ezala la petite pas bongisa. Félix Tshisekedi, mais avant de commencer à pouvoir d'achat, moi on a bien appelé Samuel Liloba. Moi on a bien appelé Samuel Liloba. Tshisekedi, président de la République, a Beli. Raison il y a Bimeli a Ozalaki malade. Tokota la rumeur ya batute azobela kokufa kufitete tokota te. Ba spéculation ya la ki même kondiamboka a Beli. Félix Tshisekedi abiki. Na tango batu bayebaki ebelete kabiki, mais abiki na malade sengeli azonga. Est-ce que Zalaki est important? Félix Tshisekedi aloba
libanda ya mboka na média moko local alobi libanda ya mboka auti kobela asali pe interview na analyse na bino est-ce que ezalaki opportun po toza mpe na approche moko pédagogique na makambo tokoloba est-ce que ezalaki vraiment opportun mokonzi ya mboka aloba mpe soki ifala aloba est-ce qu'il fala aloba na média privé local de la place ndeko Musa malobe pa na yo opesaka point de vue tozaka na moi ba biscuit à entrer avant tosilisa qu'est-ce que tu en penses soko ozalaki conseiller ya Tshisekedi? Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait un communiqué officiel que Ndeko Félix Tshisekedi Azaki Maladi. Comme Congolais, comme un peu Moutou, comme un chrétien aussi, je pense que Souhait, ceux qui Mouninga Zobela, ils auront toujours que Ayoka bien. Ça c'est la nature, il y a Bisso de par notre foi. Donc Nzamba Salisa Ayoka bien. Mais par rapport à l'opportunité, le chef de l'État tout en étant malade, tout le bazar la convalescence. Est-ce qu'il fallait loba c'était le moment et puis le choix. Il y a Koloba, la chaîne Mogoza privée locale, mais a eu quand même exclusivité à Bango alors qu'il y a la RTNC. D'abord, Esengo Ezali, Makasi, pour Nabiso, Baï peuple, comme on a été Tata Mokonzi Mboka, Azongi na santé, Kolongono, même si Azali na état de convalescence, parce que c'était le souhait, Yakomona Tata Mokonzi Mboka, à se rétablir le plus vite possible. Quoi de plus normal au travers de cette émission, on a présenté prompt rétablissement parce que dans une période cruciale sur le plan économique, cruciale sur le plan sécuritaire, nous avons besoin de Rosana Tata Mokonzi Mboka, commandant suprême, dans un bon état de santé. Alors, Kolobaya Tata Mokonzi Mboka, opportunité to inopportunité. Je pense que Bissonnion Sobaï peuple, autant que Tozalarana droit à réclamer la liberté d'expression, autant que le président de la République a aussi sa liberté de s'exprimer. Et au-delà du fait que Tobenga est président de la République, symbole de l'unité nationale, autant qu'il est aussi symbole de la confiance nationale. Pendant que le sujet autour de la santé du président de la République est sali objet à ma supputation, est sali objet à ma débat de télévision, est sali objet, il y a une série d'haines exprimées, je pense que c'était quand même le moment pour que Tata Mokonzi Mboka a rassuré l'opinion nationale au travers un discours de confiance pour apaiser les esprits de Congolais. Alors, la deuxième dimension est la question, est-ce et ça qui pense important Tata Mokonzi Mboka s'exprimer dans les médias privés ou encore le média public. Moi je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas assez de problèmes. Aussi longtemps que le média n'est perçu que comme un contenant. Parce que le plus important, c'est les contenus. Admettons que Tata Mokonzi Mboka a l'oba qui n'a RTNC. Mais du moment où le même discours Oya présenté devant un média privé reste intact, je ne pense pas que ça peut poser problème. Encore que Tobo Sanate, et je ne pense pas que les Congolais soient amnésiques, il y a eu un temps, et surtout au début du premier mandat du président de la République, la frange politique de l'opposition a réclamé autant pour certains médias congolais le fait que le président de la République va exprimer plus devant les médias internationaux. Alors je me demande en quoi ça peut constituer du fait que le président de la République s'exprime devant non pas seulement un média privé, mais tout un média congolais. Au Banzaki Pena que Tata Mokonzi Mboka qui a accordé une telle interview na Sango Mokonzi, émission prestigieuse monnaie de la Bosolo na politique, on pouvait revenir sur ce plateau pour le critiquer. Aussi longtemps que Israël Mutombo est un Congolais, aussi longtemps que Bosolo na télévision est un média congolais, pourquoi on peut empêcher un président congolais s'exprimer devant un média congolais? Très donc, bien. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On reviendra sur le contenu. On va entrer dans le contenu. C'est ça le plus important. Alors, je pense que tout est clair. Je pense que Zagi est obligé. Tout le balikamboana pour la polémique qui a muké. Vous êtes fixé.
on n'a pas de problème. Le président, son équipe, Bazali libre. Même si on va le dire na Nyota TV, ils sont libres au Nyota. Si on va Bosolo, Bosolo. Si on va le dire la chaîne au Bango Baligny, attends la Kintoa, ils peuvent partir. Mais nous allons débattre sur le contenu. Opportunité à côté, là, ce qu'il faut, le basiko, oui, service, il apprécier. Entourage, il faut apprécier. Parti politique, il faut apprécier. Congolais, il faut mettre à vie. Parce que Congolais, ils sont tous les conseillers, parce que yo uti ko bela ozala na bakisi vanda konzo te komina na makasite tozala batana sa ko ibisa bande ko na biso ba uti ko bela même biso mo so to beli ba pekisa te vanda nanu zonga nanu makasi opportunité za la guité siko dans le contenu neto ko ba opportunité wana est-ce que makambo a lobby et apporter nini na mboka sikoyo et luki ba problème et éclairer et pesi solution c'est de là que to juger opportunité à maloba na biso musika bozwami nzambe ya pambola bino bolongola libanzo na bino na tina na régime ya bisengo ya scandale likolo na scandale libido likolo na libido détournement mode de vie en tout cas moyibi likolo na moyibi soki ba yibite babeli mais soki tango yibi aza malamo soki balandeli akoyi malade ndeko nono ekokamwisa biso te biso les avertis de la politique. Hein, le cerveau de telle intelligence de la nation en matière de droit ndengo benga kangai ndeko nangai ezoka musabiso te pamba te okoye mona ete Tshisekedi na régime na ye akamati avion ake kotia na rail azui train ake kotia na aéroport azui bateau ake kotia na boulevard azui mituka ake tia na mai eloko kotambola ezali te ndeko nangai donc scandale na likolo na scandale mbilinga na nazobisa yo ke moyen ezali te bakamati koka bage kotie na course bato bakimaka mbango ako gagner ndenge nini marathon nazoyebisa yo likambo twali na ngwawa Tshisekedi atie mboka na biso na mbulunga na niveau nano esalema te na mokili bakamati miyoyi bapakoli na kata lipa bakanisi bleba mboka bandi koleka pulupulu kolandisa na IDPS ozomona ete tozali awa na kokamwa eloko ya liboso ke baaktualité ya Congo soki mwasi no azali a terme kotikalanda ta kobimiselo mwana na ndako eza baaktualité moko koyoka na mwasi azemita kobota ekobotisa sans assistance kobota na ndako komeka te je vous te dis okofongola boye détournement ofongola boye courant tosomba bongo barage oyo tozaka nango toza mpe na bakozi papa actualité ya biso eza salité na niveau moko kolanda te Ukraine oyo lelo azobunda guerre kure ekendaka te ta guerre Ukraine kure ezokende te mboko soko tali yango ndeko nono limbisa ngai on dirait pumbwaka na butu ekozonga na tongo soko tali mboka ngo tala banzela ya kopola population vit vraiment bien courant yango ya ko dévoiler nous sommes bons en quoi toza bon na nini toza bon na nini maïté courant te nzela te eloko te toza ezalokola toza mboka mo za kwa promet mais dans l'entretemps koyoka ke bazoko détourner ba ko détourner ekosala ta barrage moko Nicolas Kazadi alie mbongo aleta lokola likelemba zo sanza zo pesa bato mo mbongo na kosunga barrage te donc bazo so mbongo l'état komisi en tout cas incompétence à Tshisekedi na sommet de l'état et si atteindre ce qu'on appelle en français les paroxysmes les mis à faire nazo lakela awa na modir moto ebisaka kabila conseil alongwa na bokonzati la Félix Tshisekedi na modir moto wana vineza la malonga te ndenge Tshisekedi azo kamba ekolo penda connaît vivre le rôle IDPS pour le moment à vivre makamo donc libotane na ndako na ye ba vivre événement IDPS parce que nani pesa ka kabila conseil tika bokonzati la bateau. Imaginez-vous niveau et incompétence à modèle et le ministre sans gêne azo ko lobeloko ko tumba mboka population ko ne oba ko mbe abi yo bino za mutapese lengi ozo pese mission lengi mabe na ebite azo se pena ba virgule là yo non mais je suis en train de dire est-ce que vraiment nous avons l'obligation de regarder Félix et de lui dire ozo ça les ali boma oza moyibi oza mwana mabe oza moyibi ozoroboma mboka lelo mboka ezangi nzela lelo mboka ezangi place à kotia lokolo mboka ekei yo mutozongi si guerre yo mutozongi nous devons le regarder comme ça nous sommes obligés de le regarder il n'a pas honte il ne baisse pas le ton dans les actions de destruction de ce pays nous ne baisserons pas le ton en allant le dénoncer
Félix Azamoyibi, Azan Toki Mounene, Azan Doki, Sokazan Doki, Tessere Kindoki Zalarate. Mes chers compatriotes, lèvons-nous là où nous sommes. Quel que soit le coin du monde où tu es, considère Félix Tshisekedi comme un ennemi public numéro 1. Aza et Lima, nous avons la responsabilité de le stopper net. Pour nous-mêmes, pour notre pays, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre futur, pour notre avenir, pour notre devenir. Il faut stopper la folie de Félix Tshisekedi. Azota Langai, Ozali Boma, Ozamoyibi, Toko arrêter yo. Chaque folie a sa fin. Moyibi nyo se komakana souka. Souka na Ozali Koya. Et je l'ai toujours dit, je voudrais ici le répéter. Tout ce que je te souhaite, c'est de te retrouver en prison. Parce que na makambo bozako sala yo Félix Tshisekedi, na mwasi na yo Elimutesi Nyakero, na maman na yo, vous risquez d'avoir une mort tragique, plutôt une fin tragique. Vous risquez d'avoir une fin tragique. Parce que vous ne pouvez pas vous amuser avec l'avenir de tout un peuple comme ça. À un moment donné, le volcan sur lequel vous êtes assis va exploser. Les magmas vont sortir Bokozika. Et tu risques de ne même pas avoir l'occasion de bouffer un seul petit dollar. Yambongo Bozaro Yiba. Tango Boko Kima Boko Yana ba Belgique, Boko Yana ba France, Lokola Boza Bato ma Boma. Vous laissez des traces partout. Bozako Yiba Lokola Bato Bazana Nzala. Mitema Libanda, vous laissez des traces partout, vous achetez des maisons en France, vous achetez des maisons à Dubaï, vous achetez... Naba Moka, vous n'avez même pas de propres maisons. Achetez. La fiscalité de tous ces pays là où vous allez mettre votre argent là, Bozela. Parce qu'on ne peut pas expliquer en Belgique que Fanny